Maman Mosali. Fabi Misaye. Mbote papa. Papa, tout le monde est dans bureau ya bande ko na biso bakangi yo awa. Osali ni? Sale o mote. Bon ko me andenge ni. Ni sale bonza. Bama kasi so ba mali pwani. Mkia kanenza. Nza mtesali yo. Nde koma wa. Bako senga biloko walia. Bako senga biloko walia. Bongo nzale commission ndenge ni. Yebisa so pwani nzale commission awa. Basi mala sala on lisuti. Osali nini? Papa tout notre osali nini? Sala mabende na zo imbonga mwa ya bana. Ozaki mbonga bana basi yo. Oyebisa ki bango ndeni? Akusimba na makaso ngolo bana makaso. Ya bulo mais simbi ya mwana nde. De yo sokaba, so sokaba combien de personnes? Tena sokaba tete. Yo mba liboso sokoki yango. Do mba liboso na yango. Sala ngo. Nzali mpesa ko sala yango. Yo sokoba kangi yo lobini. Bonjour. Service molaire télévision toye awa to mona mukolo oye vraiment na kata bureau oyo ya la police komona ndeko oyo asali nini ndeko asali yo peni bandiko ye petit oyo azali vraiment escroc na mona kaye altambola ka soit disant luka ba mama so luka misala ya lo bagi soki na Afritec abazon luka misala ba mama ba jeune mama bazana ba 3 enfants akende osala kuna ba mama ozere groupe ba mama ba pesa ba mbongo akende ki pe ayaki pe même maman sinanga pe asinteressa ki na musala na ba moni no apesi ba argument na musala na ndenge ezali na ba avantage ya musala mona yi sava ezali pe moto ko linga yi kwa sala mais musala na ezako concerner ba mama asinteressa ki ba mama asinteressa ki ba pesa ki ba mbongo ba 4000 à chacun azabozo no reza escroquerie na ye asali moi groupe ko escroquer ba mama webi ki sasa ezala ba passe misala na Congo azui ba mama moi belé 4000 so azui sa mama c'est azui mbongo belé do escroquer ba te belé o bala na TV belé yo escroquer ki yo moi sina yo oui moi c'est escroquer papa sengi bolimbisa yo lo belé biso to ko limbisa pe to limbisi na ndenge ya koloba ke no ndenge to sali eloko te to beti mais société munene wana Afritec wana ki droit ba pesa société yako yeba ndenge na kosala pesa azobebisa lokumu ya société. Merci papa oyo kuti ya mwasi ya papa Ocholo o baliste bato wana bakangi ndeko oyo asali nini. Bon ngai mama abengi nga na telefone yango na yembango awa monsieur oyo aza escroc azokota na baveni azozwa bakombo ya batu na bafoto passeport azosenga bafoto passeport ya bana basi aye kokota pa na biso azwi bafoto passeport oyo asengi na mbongo soit disant société Afritec bazoluka batu ba jeune fille po balambaka kuna malewa na kata société wana tellement passe ya misala na mboka na biso boyebi ndenge eza ba mama pe balengi bazwi mbongo bapesi ye na ba photo passeport aleki na ye pe azo continuer ba opération na arrivé quelque part à escroquer mwasi ya commandant moko boy alors commandant wana tango akomi ameki ko interroger ye tellement azalaki faible na ba réponse bakangi ye bana quartier ta bakangi ye bafongoli ba document oyo ba mikanda na yo azuzwi bakombo bato bamoni ba photo passeport ya ba petite sœur nde babengi pa na biso toye komona ba mapinga pe basi batie maboko elongo na ba photo yango na ndako mo par parcelle abanda kozwa 4000 francs a toza so na liste ya 200 personnes oyo azwi bambongo bon heureusement babeti ete bamenace ete bamapinga ba protéger nde yango tokomi na la police awa nayebi te lobano koloba nini na bandeko ye moko abibolimbisa ngai ezalaki nzala motindaki eza likambo ya conscience na volonté ya motu aza pe courage ya kozwa papier na biki bando kota na baveni ya kosala acte wana acréer baemploi non emploi bacréer yango bongo te si aza mungala misu makasi eleki ye yo soki okolimbisa te ndalobi nzala
soki nzala okosenga soki nzala okoteka mai abebisi réputation abebisi réputation ya compagnie ya bato Afritech compagnie monene wana oyo bazoluka batravailleur abebisi yango en plus bamama na biso na palin balengi oyo bana boye bazwi mwa quelque chose bapesi bon nayebi te bino mo leta bozawa bozwa eso botinde parquet mpo azwa etumbu fo mérite etumbu fo akende parquet soki akende prison asali prison. Merci beaucoup. C'est notre message.